ya diaspora bossa adhérer na COSEC lokola biso. Jeune des Évrois, bossa adhérer na COSEC lokola biso. COSEC, tous nos services communautaires. COSEC, pour l'émergence du Congo. COSEC, Ingeta, Ingeta, Ingeta. Dans le cadre de l'émergence du Congo. Sala ya COSEC ou ezali bongo plateforme ou ekosangisa ba organisation nyonso ya société civile ya Congo. Je te dis que na Congo soki to sali misala COSEC, soki to s'engager na COSEC, to sali misala na non seulement biso moko tokolia toloba su nzala te, mais aussi tokosasa siko ba peuple mukili mususu o bakozala nano na nzala. Tombe qui vit après de 3 voyages qui représentent la force de l'homme, le corps, l'esprit et l'âme. Il y a le point centre qui conjugue l'homme. C'est le symbole du 4e voyage en Kamba. Le comité directeur de la coalition des organisations de la société civile pour l'émergence du Congo, COSEC, en sigle composé de différentes délégations. Les délégations venues des États-Unis d'Amérique, de la France et de la Suède vont procéder à la présentation du plan des 3 ans de la COSEC et ainsi qu'à l'inauguration de coordination provinciaux et de communes de la ville de Kinshasa. Plus le coût d'envoi des imprimeries et de délivrance de cartes de membres. Nous vous rappelons que nous avons 3 sortes de cartes de membres. Une carte de membre temporaire. 2 cartes de membres permanents. 3 cartes de membres d'honneur. La 4e n'est pas une carte de membre, c'est juste la certification ou la confirmation. C'est pour tous les Congolais. Tout Congolais est membre de droit de la plateforme de la société civile pour l'émergence du Congo, Poto Tonga Congo Yasika. Alors, tous les membres de droit baza invité ya koleka na ba bureau ya COSEC to na ba banque oyo COSEC azo fongola compte. En attendant, COSEC a fongola banque na ye moko, banque du peuple dénommée banque Kimbangu. Ndeko papa, maman, pe elenge esengeli na yo opesa 1000 francs ya confirmation que oza Congolais. Olingaka mboka na yo Congo ekende liboso via peuple congolais échangé. Bandaku etongama ba hôpitaux, ba école na banzela. Nyonso oyo tolulaka na mikili ya bapaya ekoma na mboka na biso Congo. Bonjour ou bonsoir, ça dépend de l'heure à laquelle vous allez suivre ces petits messages. Moi, c'est votre frère Valère Mangituka Mambweni, le président de la COSEC. COSEC qui est la coalition des organisations de la société civile pour l'émergence du Congo. Et de là, nous allons commencer l'année 2022 qui est l'année du travail pour la COSEC, pour tous les peuples congolais, afin d'entamer le processus du développement de notre pays, le Congo, le pays de Kimbangu. Voilà. Donc, retrouvons-nous à Kinshasa, toutes les délégations de la COSEC et en Kamba dans les jours à venir. Par la grâce de Kimbangu, nous allons arriver. Ingeta, Ingeta, Ingeta na Kimbangu. Ciao.
Tout contact, Boubenga Bisso, na plus 243 99 33 55 105. COSEC, Ezali Kambouya peuple. Ba maman ya diaspora, boss adhéré na COSEC lokola biso. Chaîne des effets, boss adhéré na COSEC lokola biso. COSEC, tous nos services communautaires. COSEC, pour l'émergence du Congo. COSEC, Igeta, Igeta, Igeta. Jour pour jour, que COSEC est en train de vous ramener au-delà de vos imaginations et de faire aussi les exploits. Aimables internautes et fidèles téléspectateurs de PNB TV, merci pour la confiance que vous ne cessez de nous faire. C'est vrai qu'on a d'abord commencé avec la délégation à Kinshasa, l'aéroport d'abord, d'où on est allé prendre notre maman qui est venue de la Suède, maman Thérèse Akenda, qui est bien sûr la coordonnatrice au niveau de la Suède. Et après, c'était au tour du président de la COSEC, M. Valère Mangituka, depuis les États-Unis, en provenance des États-Unis. Et à la fin, on a clôturé avec notre papa qui est le secrétaire général de la COSEC, papa Lucien, lui, qui réside en France. Et voilà, vous avez vu comment est-ce qu'on a fait une petite débriefing avant d'emprunter la route de Kamba. Nous sommes arrivés, vous avez vu, aimables internautes et fidèles téléspectateurs. C'est un plaisir pour moi de pouvoir vous informer que problème il y a COSEC, Ezali Kambouya famille, Ezali Kambouya peuple, on a tous intérêt. Aimables internautes, vous allez me permettre de recevoir le président national qui est bien sûr le responsable sur le plan administratif de la COSEC. Il travaille en collaboration avec certains de ses membres. Voilà, président Valère Mangituka, bonjour. Bonjour, papa Marcel. To monaki nenge délégation et to komi Kamba. Je crois que batuba mona na bilili comment est-ce que to komaki nzambe abatelaki et lelo toza le 26 décembre. Tokoki Koyeba depuis COSEC et Komina Kamba sur le plan administratif bah démarche ezokende comment parce que quatrième voyage oyo eza eloko oyo lobamaki et c'est significatif eza na ba recommandation oyo ozwaki oyo COSEC ezwaki pour la quatrième voyage oyo afin que COSEC s'est déchaîné encore de plus tant que plateforme aux 5 la société civile. Merci Mingi papa. Donc voyage le bien et tous ko remercier ba leader nyonso ya COSEC tant ya diaspora que ya kati ya Congo, hein. Il faut signaler que na niveau diaspora toye na yazaka nga États-Unis te bandeko ya France bazali, bandeko ya Suède bazali na kanisa bozwa bango na micro. Et tous en bandeko ya kati ya Congo bazali na ba niveau nyos. Donc toi déjà na Kamba toyaki depuis avant-hier na butu nango makambo ezo leka bien. Ndengo lobi wana eza voyage à molimo quatrième voyage, quatrième émission, c'est plus spirituel que les trois premiers parce que tosalaki ya liboso na lokumu ya Nzambe tata mokele tata mpungu tulendo tosali voyage à mibale na lokumu ya mwana kolo Yesu et puis teko sala ya misato na lokumu ya tata Nzambe molimo santo. Siko oya quatrième mitoye eza siko yo le centre des trois. Le centre des trois. Donc c'est le cœur, la source de toutes choses. Nde yango toza kosala. Alors na bandeko bageza plus spirituel que toutes les autres. Et toza nesengo parce que Yemoko papa a se manifesté déjà pour confirmer biso que quatrième émission na biso est bel et bien réussi sur le plan spirituel. Ok. Voilà, je pense quand même que Ndeko Balandi attentivement et tu as dit que ce n'est pas une chose facile. Est-ce que quatrième voyage, il est nécessaire
ya kokoma nkamba. Oui, quatrième voyage est nécessaire comme en Kamba parce que ndena awa déjà toti ko découvrir oyo jusque là to découvrir qui yango na noté. Donc na kopesa exemple tangu bandeko bamonaka drapeau ya église Kimbangi sezo flotter. Drapeau wana ezalaka ye moko papa Simon Kimbangu Nzambe Molimo Santo. Donc drapeau wana eza oyo bapesi biso na 4e voyage toyebaki te. Et en dehors de cela trône ya ye moko papa esika efandi donc eza place moko déjà toloba eza libre mpona mutu nyonso oyo alingi kosenga. Et c'est pour cela que toza koleka siko na deuxième étape lelo ya kofukama liboso ya trône na ye mpe kosenga pardon na kombo ya Congo mobimba. Pourquoi na kombo ya Congo mobimba? Parce que biso toza société civile. COSEC aza société civile. Donc il est supposé comprendre que bato nyonso o ba servir mboka bauti na kati ya ba famille. Or la famille est la première organisation ya société civile. Biso siko toza coalition ya ba organisation. Cela veut dire que première coalition na biso eza famille. Donc tokosenga pardon na kombo ya Congo mobimba na kombo ba catégorie nyonso na mabe nyonso oyo basala na papa Simon Kimbangu ko bandaka musala na ye na 1921. Oyebi ke papa Simon Kimbangu tiba kanga ye bongo bakoko na biso ba participaka koteka ye ndenge kolo Yesu batekaka ye na Yerusalem akala. Donc papa Simon Kimbangu pe batekaka ye bongo. Foto senga bolimbisi pona ba bloko wana. Papa Simon Kimbangu ba beta ye bazokisa ye. Or ye en tant que Nzambe esika kaka makila na ye sopani. Cela veut dire que ba makila na bino e bando sopana kawana. Lelo tole la situation est to bindenge esilate. Mais est sopa makila ya papa Simon Kimbangu. Makila o esopana wana. Faut biso société civile to sengelango pardon. Eza makanisa mutute, eza o yemo kwa azoko souffler. Ngonge koki bolingi bobika, tala betapi fo boleka nango po bobika. Moni yango toyebisa batu bakota COSEC eza masolo oyo ekomema Congo ya sika parce que kolo Congo na kolo mokili yende aza kotambusa COSEC. Donc na opesa exemple mususu parce que batu baloba non ekoza omoni na mboko babengi Gambie. Gambie eza na West Afrique. Ezalaka na mutuka moko ezotambola et batu bazaka mutuka na mutuka etombe mpana. Siko bamona vie moko azoya na mpanzi aoleka. Car moko eleki wana mai ezaki wana e mai yango ekimeli vie o bamonaka ya moyindo. Or vie wana ezalaka papa Simon Kimbangu. Parce que papa Simon Kimbangu abande kobima na ba pays nyonso ya Afrique. Pona kolukela bango kobika. Donc ndeko congolais yeba makambo parce que ba bombela bisongo mingi. Papa Simon Kimbangu atambula na ba pays nyonso ya Afrique pona koluka kobika ya ba peuple nyonso ya Afrique. Alors na bando beta lisolo ya Gambie. Tangu mai wana esopaneli les vieux noirs oyo bato bamonaki sans pourtant bakezalaki papa Simon Kimbangu. Bato siko mutuka na bango ekufaki babandi koseka les vieux wana. Siko ezalaki soki via keya keyi bango baoseka. Tango baluka tel bona sima batiki koseka. Soka continue kokende babandi koseka. Soka baluki susu batiki koseka. Ya mbala misatu papa Simon Kimbangu abeta nini na tolo. Selon l'histoire écrit et témoigné na bato bazala wana na bana na bango. Donc balobi ke tanga beti loboko na tolo ezo beta lokola bombe do mabele zo ningana mboka na bango nyonso mabele ningana. Et puis aye koloba na bango lokola boseki ngai mboka oyo bokozana kimia te pe mukile koyeba bino te balobela bino te. Heureusement na groupe nyonso wana mwasi ya kolo mutuka oyo ekufaka ayebisi mbali na ye waza muta Nzambe oyo c'est un prophète parce que tango Nzambe alata nzoto babengaka na bakombo nyonso babenge prophète babenge roi c'est normal mais lingi koloba te ke longoli ye kibonzambe na ye. Donc nde papa wana kolo mutuka apusa na pembe na papa Simon Kimbangu afukami pona kosenga pardon. De façon que papa Simon Kimbangu a longo la synthèse oyo a prononcé likolo ya mboka na bango Gambie. Et batu mususu pe soko tunie Gambie
ezaka wapi ayeba te akola songo au côté Afrique du Sud alors que ça West Afrique wana so conséquence ya maloba ya papa Simon Kimbangu ayebisa bango ke mboka na bino bayeba bino te donc elingi banini elingi bake na pasi oyo biso ba congolais bayaya na biso parce que tango wana biso tozala te tobotamaka nanu te o basala na papa Simon Kimbangu du fait que na niveau national nanu to reconnaîtra yango te po tosenga pardon nango yango to souffrir. Moi, pour tout récapituler, pour tout mécanisme qu'on récapituler, au que le balikamoureza à Moutouya, il y a pardon. Mais vous ne voyez pas que, quelque part, Bandeko Baotala, émission Baroloba Peke, oui, pardon. Peuple, tout ça d'accord, tout ça pardon. Mais les politiciens, au moins que bango moko pe faut pas en impliquer bango pe basenga nzambe pardon basenga pe peuple congolais pardon motuna na papa eza makasi hein eza makasi mais na répondre on a deux volets eza na pardon collectif na pardon individuel même soki to lobby ba politicien soko tali génération ba politicien ya lelo bango te mutu bazaka na conférence nationale souveraine oyo ba wololaka papa Simon Kimbangu na kati ya conférence parce que tango papa Diangenda ayebisi papa na biso archevêque paix à son âme Mosengo parce que babiloko nyonso yango toloba photo senga pardon parce que même ba mangomba e bombela biso peuple masolo parce que papa na biso Mosengo ayebaka bonzambe ya papa Diangenda bonzambe ya Kimbangu na nzoto ya Diangenda ozo comprendre tangu papa na biso cardinal Mosengo à l'époque azaka monseigneur tango azokende okutana na papa Diangenda abande kofukama parce que ayeba ikaza liboso nzambe na ye même pape ayebi ke nzamba na Congo mais biso a congolais to ebite bande konanga ba catholique pe ba ebite bande konanga ba protestant ba ebite voilà bande konanga ba église ve ba ebite siko boko bika ndenge nini bino atu bofanda na nzambe boyebi te ke boza na nzambe bokozwa clé ndenge nini bosala masolo ndenge nini Afrique mbimbe ezela biso to démarrer pour Afrique bika mais sika démarrage yango esalama peuple yango aza ignorant yango wana Kimbangu asala peuple ne ya sika société civile ne ya sika ndenge tolati ba drapeau na elelo na kati ya nkamba to représenter Congo mobimba poto senga bolimbisi wana donc nazongi ke ba politicien lelo pe mingi na bomba zaka te na génération wana nde pardon obiso to senga ngo eya lokola mama a senga pardon pona mwana nae nzambe pe ayokaka o comprendre et puis ba politicien ba uti na ba famille na biso et ba politicien ba passager donc kitu wana ba fandi lobi pe ba olongwango mais sengeli ba oba ya lobi bazala ba oyo ba participer na processus ya senga bolimbis parce que soki pe bango ba ben conscient passe à Congo et ko continuer donc biso COSEC biso société civile asika tozo tia lokola frein na passe wana o fallait continuer donc musala to salande yango wana oui et après Kamba after Kamba Matadi et Matadi za pour la raison administrative kaka ou comment ouais d'abord na Matadi toza na peuple oyo asadere na COSEC société civile asika et senge na biso lokola toti musika Amérique France Suède to kutana bango to pesa bambo te to encourager bango parce que basadere donc COSEC ezakuna to ke kutana ba membre COSEC ya Ville Matadi et puis Ville Matadi est une ville stratégique parce que yango biloko elekelaka biso COSEC toyete poto sa ba discours biso COSEC toye poto banda musala papa Simon Kimbangu o alaka pona Congo donc ba matériel o biso to longola na poto po ekota na Congo ça va passer par Matadi par Boma donc nous avons l'intérêt ya comme mobiliser peuple na biso na ba ville wana po ba yebake musala na bangonde ezoya donc ba matériel o ekoyaka wana eza ya biso peuple et va prendre soin nango ba protéger. Merci beaucoup président pour cet entretien. Toujours continuer parce que Fouto Mbappé
secrétaire général, après ça peut impressionner, peut-être qu'il y aura répondre à moi 2-3 préoccupations pays à peuple, parce que tout le bien, et puis le bien bien que COSEC, que ça peuple, COSEC, que ça famille et consort. Merci en tout cas. Tu as dit que tous en a nous parce que nous sommes là, il faut tout quitter Matadi, et puis il faut tout à Kinshasa, c'est quoi le programme, il y a les 30 et ça, caca confirmé ou bien, et imprévu pour que Ndeko Bazolanda base soit confirmation. Oui, merci. Non, programme à l'étranger a confirmé parce que tout est déjà presque prêt. Ça, les alliés, l'invitation est circulée. La coordination, eux, décorée officiellement, ils sont déjà prêtes. Et les plans de 3 ans autres représentés, ils sont déjà prêts. Il y a devant trône, il y a Kimbangu, Tobonzango Lelo. Et ça bénédiction nango yamboto chango na mukili parce que le monde est méchant et lo kanzambe fait soit bénédiction nango pour qu'ils la protéger. Donc wana nyo c'est musala to ela na kamba. Donc makambo ya le 30 juin ils a confirmé, j'en appelle à tout le monde ou ko message le 30 décembre to à kata Kinshasa pour na ko inaugurer ba délégation pour na ko présenter le programme ya COSEC et ya société pour les 3 ans à venir. Et puis, pour nous imprimer la première carte des membres, il y a COSEC. En tout cas, merci beaucoup. Merci. Ok, voilà. Moi, je pense quand même que le secrétaire général, je vous prie de pouvoir se joindre à moi. Voilà. Bouti Kolanda, le président national, et là, c'est maintenant le secrétaire général de la COSEC. Lui, il est résident en France. Précisément à Paris, papa secrétaire général, bonjour. Bonjour papa Marcel. Voilà, et Sengomingi, il y a Koyambayo, na plateau, na Bissou, il y a PNB TV, et c'est la première fois, mais dernière fois, bonne santé. Santé, ça madame, nous sommes des colongono, na molimo. Physiquement et spirituellement nakanisi nzambe akimbanga azobongisa nyonso ndenge eza volonté na ye. Merci. Ok, voilà. Vous aboyez la délégation, vous saluez de votre mieux, vous avez musika tiboya pour na ba préparatif l'événement oyo ya activité oyo et vous allez les 30 en même temps. Vous avez qui peut censé yako banana mukamba. Papa c'est que vous êtes secrétaire, vous simbi sur le plan administratif et tout, vous avez la liste, il y a batebele na conseil, vous avez la liste il y a président. Les lots conseil ils allaient qui loko moko, ils allaient qui na abstrait. Bo sangani, bo sololi, bo planifier, bo tcheba idée, les lots conseil qui commis concret. Alors, place où tu commis les lots. Vous êtes sûr et certain que après 2 ans, 3 ans, COSEC va toujours exister. Papa journaliste, na lobi pe na confirmer ngo pour COSEC ezali cadeau au papa Kimbangu apesi biso. Ezali cadeau apesi na peuple congolais. Pour papa Kimbangu amoni pasi na kolelea bana na ye abi non bozalaki déconnecté na ndenge ya molimo mais sikoyo namoni confiance na bino namoni maturité spirituelle na bino yango apesi biso société civile ya sika COSEC esangisa bana diaspora na bana kati ya mboka po ebota mbuma kitoko po pasi ya Congo mwana Congo esila papa Kimbangu azokamwa na mboka Congo oyo etondi bomengo ndeni bana bane bakufaka nzala ekambo kamwa mabele ezali bilangi ezali mai ezali tukufaka nzala mpona nini yango wana apesi biso COSEC et nyonso ebanaka na molimo nsima emoni na physique donc c'est le spirituel qui commande le physique yango toye awa na nkamba awa ezali source ya bénédiction ya COSEC c'est la source soki okati source baafluya nyonso
kufa. C'est-à-dire que ceux qui mai ezali couler, ceux qui ont se déconnecter na source, après mai kauki. Yango na biso toko kata contact na kamba te pe yango source ya COSEC. Ko de awa za sûr COSEC existe mais ata biso za soutenir mokili ego tika la COSEC yango nde ezali base ya développement ya mboka Congo. Présentation na zandeni ndengo komi kamba d'abord il faut qu'il sol ya ba ancêtre na yo depuis aéroport en Djiliti ndenge to komi awa na kamba ndenge makambo ezoleka awa ba impression na yo to va comment et tout. Na sepeli mingi po esalenga émotion puisque depuis na koma kamba ça fait plus ou moins 50 ans. 50 ans. Depuis on a yaka première fois na kamba na ki mwana moke. OK. Sikoyo makambo mingi échanger tango wana ba temple ezalaki te biloko ebele ezalaki te sikoyo tango na ye kam singa fo epesi nga esengo namoni ke bapapa na biso mosala basalaki na biso moko eboti mbuma ezalaki boye te sikoyo ekomi boye nasepeli mingi vraiment epesi nga esengo epuis nakopesa courage na bandeko nyonso kimbangiste na bando kimbangiste mpona kocontribue kotonga nkamba po oyo ezali terre sainte na biso la terre sainte par excellence mpona moto moyindo nyonso yango wana azalaki nango na question wana. OK, merci. Poto chitena yo quand même. Message ni européen na bandeko bazotala yo ba diaspora surtout baza na France ou ba yebi ou baza presque partout na ba pays ba diaspora ou baza presque na ba pays misusu oyo ba yebi yo. Par rapport à COSEC, conseil ni noko kopesa na bango to message ni européen na bandeko ya COSEC o pe batikali bazui tenter to baye na bino nzela moko te conseil ni kopesa na bango. Conseil na kopesa bango omoni likambo ezalaka biso nyonso tobungaka tokosala likambo mabe sina ozwi conscience ke moni nasalaki mabe kosengi bolimbisi donc eza na makambo mosusu toyebaki yango boye te mais ye moko babaki mbango arevele biso makambo oyo ebomama mosusu toyebaki te yango wana apesi conseil na bakongole nyonso botika kofinga erede eza na biso bato mwindu mundele aza na avantage soki ayebi likambo asala biso ba recherche avant azwa conclusion mais biso ozalaka soki oyiki likambo nayebi yango mais oyebi yango kaka na likolo lokola papillon donc so c'est kaka survol mais en profondeur toyebaka makambo te donc vraiment nakopesa bandeko conseil totika kofinga nkambo totika kofinga église kimbangisi mpo yango ezali source papa kimbango atikaki yango bato mingi baloba papa kimbango asalaki lingomba te mais nga na kokama mingi puisque na mbanza nsanda papa kimbango le 10 septembre 1921 papa kimbango ntango apesaka prophétie na ye bakomaki bien na mokanda ndeke akoti na nsampa c'est-à-dire que ezalaki enclos moko bato bafandi c'est déjà une essence ya église puisque ezalaki bato bazalaki batondi wana basali enclos nsampa abe nsampa enclos c'est-à-dire que bato bazoya soki moto azwi libiki ake atindeki donc sokola c'est déjà une église au sens ya organisation ezalaki azalaki na baconseiller azalaki na basecrétaire bazokoma makambo azokoma c'est-à-dire que ezalaki déjà sous-bassement ya église donc nyonso wana vraiment totika kofinga église kimbangisi totika kofinga bapapa papa Simon Kimbango azali molimo santu oyo atie tembe asenga afukama asenga epa na ye moko alakisa ye soki ye azali nani soki asengi akomilakisa kozwa pe réponse akokoma na niveau biso tokomi sikoyo tososoli ke ezali ndenge wana yango wana tokɔta na COSEC mpo todevelope mboka na biso tozwa mateya ya sika oyo ekotambusa biso mpo kongo na biso ekende liboso mpo afrika ekende liboso mpo moto moyindu akende liboso wana eza suka maloba na ngai papa journaliste. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci beaucoup. La Suède, maman, bonjour. Bonjour.
Ok. Impression na yo par rapport ndenge conseil que soit depuis aéroport et puis beaucoup minkamba ndenge makambo les kana kamba impression na yo moni yango comment et tout na ebi pété chaque fois oyaka nini oyo utiraka ya motuya oyo sikoyo bakisa malisusu pourtant kozonga certainement bandeko ba osana bezo ba yoka yo. Impression nanga en tout cas na sepeli donc tozo continuer à approfondir makambo donc tozo ba mboka na biso et source donc place de Uta puisque na banda constater que là au moins banda manqué chaque fois donc si que les petits boucles les a bouclés donc na place na Uta na bien importance ya place na Uta donc plus que ça et préparatif ya COSEC tu dis que les 30 awa ils ont activité moko munene beaucoup ça là et tout et faut beaucoup taper Matadi toujours sur le planning et puis moi mise en place monsieur na Matadi et puis la coordination Matadi bon se préparer comment COSEC pour une activité où il y a motuya où ça le 30 décembre. En tout cas, la préparatif c'est bien. Donc, l'équipe nous soutient à Kinshasa. Ma camion sont en place. Donc, tout sera prêt pour l'événement. Nous vous disons un grand merci. Merci à vous. Voilà, je pense quand même que il y a un adage qui dit que le temps n'est pas notre allié, il faut savoir s'accrocher. Nous, on doit s'accrocher derrière le temps. Hein. Écoutez, ici, c'est la Terre Sainte, tout est tellement structuré. Moi, je vous conduis de suivre parce que dans PNB TV, les images parlent d'elles-mêmes, les images elles suffisent d'elles-mêmes. On suit. Continue Zion, you know you ain't a man.
Mbote papa. Mbote. Tomoni yo na kamba précisément awa tomoni yo ba. Awa za pe yo wuti wapi. Bon, ngai na wuti déjà précisément comme na ngai papa Landu Kanza, mwana papa Kanza Rigobert. Na wuti na poto, assemblaka na paroisse à Montreuil. Naza flûtiste. Na iya wa pona séjour na ngai. Et awa na wuti na Mayasi. Na wuti au chocolat. Donc je suis venu me laver afin que tout ce qui est impur soit pur. Donc voilà. Après na Tokimai, on a mis na poto. Vous venez de quel pays? De la France. Précisément à Paris. Et je suis de la paroisse de Montreuil, la vallée flûtiste. Et quel message que vous pouvez lancer à certains d'autres diaspora qui écoutent seulement l'histoire des Papa Simon Kimbambo, l'histoire de l'église kimbanguiste, le miracle qui s'accomplit ici, même les problèmes de ces taux, parce que ces taux apportent la bénédiction, tout ça. Qu'est-ce que vous direz ou le message que vous avez lancé à ceux qui ne croient pas à cela? Mais déjà à première vue, je reviens d'un pays où tout a été diabolisé en termes de masques, en termes de Kokanga Zolo et tout, voilà. Mais quand j'arrive dans la ville sainte de Kamba, les gens ici ne mettent pas le masque. On est nombreux dans le culte, personne ne met le masque. Même le chef sécuritaire, Papa Simon Kimbambo, ne met pas le masque. Donc on est dans une seule ville dans le monde où il n'y a pas le masque, il n'y a pas de Covid. Et donc c'est une joie immense. Et après, je peux dire que la diaspora, il faut profiter. Voilà, il faut profiter quand on est encore en vie. C'est ce genre d'endroit historique où pour moi il y a la bénédiction. Et ce taux que vous voyez derrière moi, c'est rempli de bénédictions. Quand vous avez des problèmes, soit peu importe la maladie que vous avez, vous venez ici avec la foi. Vous aurez la bénédiction. Seule la foi nous sauve de tout. Donc avec Kozalaka Bongo, vraiment, il faut venir découvrir. Voilà. Vous en entendez, Boyaka. Vous en entendez, Boyaka. On va vous accueillir. Ici, j'ai remarqué, on distribue Sakasaka, hein, la bread dans les maisons et tout. Voilà. Donc j'étais vraiment ravi de l'accueil. Et franchement, je suis très content. Nazali Kosonga, on a un masque. Vous voyez? Donc ici, là, il n'y a pas de masque. Les gens sont dans la joie, dans la prière surtout. Et Bolingo, Ibe Kopé Misala. Je pense quand même que vous avez compris. Alors, nous lançons encore appel à certaines d'autres diasporas de faire comme notre papa a fait, de venir vivre et rentrer pour témoigner. Nous vous disons un grand merci de nous avoir accordé cette interview. Je vous remercie vivement. Mbote mama. Comment on a? Na moment où vous en avez fait la binoti. Oui. Et maman, awa, vous en avez terre sainte, vous en avez kamba. Et au Golobanini, pour la kimbangiste, nous sommes dans le monde, n'a pas non kimbangiste. Oyo jusque là, bazon di makaka na likambo oyo. Parce que kimbango salaraté, merveille, bonheur où ça awa na kamba terre sainte. Au Golobana bangoni. Na lobi na bango boye. Kamba ya liboso ezali ville sainte. Tango ozoya na kati na nkamba bongama foi na yo esala. Tango niati kaka mabele oyo. Soki foi na yo oza na foi mpenza ya solo kondima no eza ya solo. Nyonso oyo yeli na kati na mboko ya nkamba etikali awa zipe kimia. O baza bakimbangisi te bandimaka te. Basalaka moyen nyonso ke ya koluka ne fiske bayaka baya komona bango moko bavivre po ya kolobela baza na baduti me baya bamona po epekisami mutu te ozano kimbangisi kende na komini na yo
kutana na kende na commune ofandaka kutana na bureau ya commune bakopesa yo mikanda yo kokomela awa bakoyamba yo kitoko okolala kitoko okozala kitoko awa esika nazali na entrée ya mai bapapa basokolaka ya mai ya nsima biso mpona na bana basi plein jetiki tosali plein mwayo totoka kuna biso bana basi ezali toye kosenga na bapapa batokela biso yango toye awa bato ebele bato bandimaka vraiment te yo mekana koexplike bango bikamwa nini oyo esalaka na mai mai eza na bikambo ebele nga moko nazala nayaka na mwana leki awa mwana wana banda na 4 ans souffrir maladi moko azalaki nango me nayaka na ye na mbula moko na ye awa sokoli na kei après 2 mois mwana wana pasi wana ti lelo mwana ngo dabota akomi na bebe pasi wana esila ye ngai moko ndenge nalelaka na kati na ndako na nga na bana na nga nitoyaka si mwana nga lingo présenter examen d'état basalaka 2 fois te un coup flamme pas adui nayaka na bafoto ya bana na nga awa nazoleya na mozole bapasi nyonso ye na kozonga na ndako nazwi résultat namoni na nsima no mpe bamama na biso ya jeteki baza wana bwaka loyembo moko esepelisa mokili esepelisa bakimangiste bapartout na monde bandeko na biso ya jeteki mpe bakoakompagne yo esala mwa bien kadimbwene nzambame yani ukukebanga fukuye mwini haleluya kimbangu kyanganisa nisina kadi yani nzambi azinzambi haleluya kimbangu kyanganisa nisina kadi yani nzambi azinzambi la kwame kadi bwene nzambe yani ukukebanga ifumwa mwelame nikaya yangala la kwame kadi bwene nzambe yani ukukebanga ifumwa mwelame nikaya yangala la kwame kadi bwene nzambe yani ukukebanga ifumwa mwelame.
diaspora bosadere na COSEC lokola biso Jeune des Évrois bosadere na